Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com et merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi Ndengnaïb Sarabinoka. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes et Alelo Tokubanda, na nouvelle moko nécrologique. Donc équipe il y a Cleboa Original Bazali vraiment na mawa parce que ndeko na bango moko na bango awiti ko bungisa papa naye dimanche na Kinshasa. Donc oyo boyebi bomo nakaye Doudou Swami Doudoulé awiti ko bungisa papa naye. Donc vraiment Cleboa Original à mon nom personnel ainsi qu'à toute l'équipe où il y a Cleboa Original, tous allez vraiment présenter toutes nos condoléances vraiment les plus attristées na moninga na biso na ndeko na biso Doudou Swami Doudoulé. Donc bateau pe balingi ba présenter ba condoléances ou bien ba lobata maloba moko ko réconforter numéro ya téléphone ya Doudou Swami Doudoulé ezali ko défiler wana boko ko bengaye bo présenter bino moko ba condoléances na bino. Donc vraiment et pesibiso ma wana passe na motema bon boyebika ke ndenge na lobaka la terre toujours insatiable. Donc ma belé Elisi et l'embarate ezoraka batu et puis Nzambe na nyosotu yé mutu a décidaka soki et commis jour na yo vraiment Nzambe le bieza jour na yo ata osali nyosotu et ko simbate. Donc vraiment une fois de plus toutes nos condoléances à Doudou Swami Doudoulé. Donc courage, vous allez vraiment partager peine na yo na moment oyo donc tozo yeba oyo sentir parce que nous tous nous sommes passés par là. 5 minutes ya lelo tozali na ba sujet misatu. Ba sujet misatu o tozali nango ezali vraiment ya motuya. Donc yango na sengi na yebi ke bolandaka tout le temps 5 minutes avec boke binyoso. Donc na sengi bino na 5 minutes ya lelo il faut tolanda yango vraiment na mokebi na bokebi nyoso tout parce que makambo oyo ndenge toyebisaki bino kaka ke soki likambo ezali biso tokozala wana po tolobela po entourage na président de la République a yeba pe azwa ba précaution parce que trop c'est trop vraiment on en a marre. Tous allez comprendre les sous-soutés parce que tout mona atabaloba que première fois tozwa donc élection moko moe salama na grâce ya Kanambe ndenge balobaka menga na lobaka élection salama grâce ya Kanambe te élection salama grâce ya pression à peuple, grâce ya pression à communauté internationale parce que Kanambe azalaki na boule ya kosala ba élection te. Kanambe soki batu na ye balobaka azali démocrate et pas inangaza démocrate parce que ce quoi azalaki démocrate tant aussi ça qui deuxième mandat na ye alingai koloba ouvertement que non ngai troisième mandat na kosala te tokende na élection. Mais bomonaki a prolongé qui azotia ba qu'est-ce que c'est azosala ba sous-entendu yangwana et tindaki batu e belé bakufa na makambo oyo après tant moni a komina suka to memie tina mira makwanza à comprendre que non soki na meki ma solo na mbutu pe na dikose ko zonga kaka mbala moko yango bomonaki asedaki asali makambo asala. Donc azali démocrate te donc makambo esalami nzambe mutu alingeki salama ndengo et puis peuple mutu amemie ti na suka. Mais eloko tozali ko remarquer trop c'est trop. Donc président de la République jusqu'à preuve du contraire azali moko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yim to gagner élection présidentielle. Tozali ko loba boy parce que le docteur mona laissé aller et commis mingi. Yaron tozali ko senga na président de la République na biso batu ya FCC autolobi PPRD bazali batu moko toko me mabango na ndenge ya démocratie te na ndenge ya état de droit te parce que bango basalela yango te. Donc biso photo me mabango na dictateur na Britandela na makambo. Donc n'esprit la musique soki bango ba longwe après tozongeli makambo sikoyo ya démocratie parce que bango bazana droit kutu basala bango démocratie te po bango basala yango te. Tozali ko pesa exemple une preuve pour boye ba qu'il faut ko changer les bateaux en face bomona ki bino moko ke
directeur à cabinet Vital Kamere akutanaki pona ko lempisaka moto boyebi ke ba réseaux sociaux et comment nango place mo ba comment loba azui demi-tour ya bato baloba na réseaux sociaux na compte ya FCC na compte ya cash aye a munisi bango masolo ke batika ko tia moto na peuple parce que cash na FCC baza obligé bayokana pona coalition na bango ti déboulonnage ko salama mewana Vital Kamera ko lo bango teme biso toyebi ke ti déboulonnage ko salama il faut bayokana abengaki bango après to ko mona to moni ba photo o bozali ko mona fils mukoko babengaki na o mususu donc nazana tina otanga kombo na été babengaki bango bomoni na ba photo sikoyo to monaki mbala moko déclaration esalami na côté FCC mutu na bango moko soki donc béret rouge na bango soki nani o asalaka ba masolo soki batinde bango to bazaka na front aye koloba ouvertement que non azali d'accord te ndenge mutu na bango akendaki kokutana na caméra na fils mukoko donc a fâché à kosakana te donc alobi ke donc ceux qui ka ndengwana a robimisa ba secret surtout o asala et puis na ba misusu asali en cours. Mais biloko ndengwana ba déclaration ndengwana tokoki kotika ngo boete président de la République tokoki kotika ngo boete parce que mutu wana zolo ba déjà que asali biloko moka mabe o asali biloko mabe quand même ba maloba mususu et kokotika atako de démocratie yango ezalaka tokokotika mutu alobi penza ke na sala ba mabe belé na sali su misusu so bolingi te na kobimisa donc mutu ndengwana alobi yango ouvertement alobi yango publiquement na kati ya télé donc avant na ine ba poursuivre te attaque tout donc état de droit on attaque tout démocratie en ah on a pas poto na ba France oyebi que France ezali l'une des nations donc l'un des pays où il y a démocratie et où mais là où ça la démocratie Mitterrand président Mitterrand François Mitterrand azalaki président na kati ya démocratie à France mais François Mitterrand a barabatu politique et sangitango ngo liamu tu faut liamu tu quoi ya tikali donc leli politique François Mitterrand bokolo bate que François Mitterrand azali président démocrate mais tango esengeli ke masolo le cas président Mitterrand bandoko sala yango donc ndingi yango na tozali koloba ke bato banyangala kata o bazali na kombo mususu te donc nyangala kata moka bimi na écran azali koloba ngana za d'accord te ndingi bokendeki kuna yo yebi kutu yo za mutu ya masolo te biso nde tokena na fond oyeba bato ngana sala bo et puis kutu naza kuna makamsu na sina sali donc muta ya sali ba déclaration ke aboma peuple congolais abomi lisusu bazana makamoko basi basali donc mutongo a fait une déclaration avant ni naika ndengwana mais non président Fachi il faut to souki sa makambo oyo trop c'est trop il faut to souki sa makambo o parce que comme tokolo be communauté buzoba donc respect zate na président de la République n'importe qui akoya na salibo net bazo kanté est-ce que na l'air à Kanambe mutoko sa ba déclaration ndengwana et puis à la muki pelo na tongo donc siko ba yebike eloko moko ekosala matetozo sepelana o neti ke ba marche bato asengi autorisation bazui marche na bango wana c'est normal que bako bouger bango te nini mais bato bazako ya kosala maloba mabe na kanisa ta ande toza na France na era Macron okoya koloba bango ndengo na te parce que ba landela bako landela yo ba yebake eloko nini osala eloko nini okolo parce que yo moko lobi yango mais toza kotika kabo tozali kotika kabo donc ezali bien te kotika kabo pour battre les photos sur ça bon nazali ko yoksa bino moko bolanda ba déclaration nyangala kata o ya médiocre o alobaki donc sur makambo o na yutoloba bino moko bolanda. Ouais. Bonsoir. En tout cas ma camarade bo excusenga tam subo mona image na kina chambre kuna sina lali ba uti ko benga na koti na groupe makambonga na moni en tout cas vraiment et ça lui passe makasi dans zone bétan qui est chargé à vigilance et sécurité à Moamba. Je m'appelle Maître Tarzan et chargé de toutes les opérations et Salama ngane na chargé des opérations pe na risque vie na pour na makambo oyo mais comment mudokola Henri Magie a kende ko la négociation soi-disant na batu ya ngambwana sans que a contacté biso ba leader ya opinion pe biso batu to zaka na ligne d'attaque ya masolo na nyoso to salamaka en tout cas na on peut ça mot d'ordre na minute oyo na on peut ça mot d'ordre na minute oyo tous les sportifs
tous les désœuvrés to kuta na lobby na parti to zoka consigne wana to sala o to sala pour trop c'est trop to ça va marche pied à batute biso to risque ba vie ba to ba se retrouver na ba vie na pesi mot d'ordre lobby biso nyonso tout to kuta na wana na siège monde de pesa ma to sala o esengi to sala penga na za magie yoke yoka na kuno sololi olingi ngana baby sa makamla minute mke ponga na ba vidéo ya makamsa ma be o mtoto sala quelques jours na za na ba vidéo wana image oyo nazo boka na réseaux sociaux et kotambola ti batanga mwana ba komona pe ba vidéo onga na za na yango nazo ko boka yango pour l'action de le côté Ari Magie oza porter parole ke ndakoloba Ari Magie so bunda na batwana so ba peso espace que le qui la TV lobby au monde le roi oza danger yo ke ko sa négocier ta ki président ligue des jeunes azaté pe batulora ba biso oyo to telemaka bilonge te kama to risque pe ba vie na biso pona maka bino mo boito landa donc aye penza ami kumisi ke ngana sala boye biso mutu to sala boye donc ngako ndeto zalia na sina sali ba makamu susu soko chitembe na kobimisango donc mutu abwa sali ba déclaration boye eleki na ngopeka mais non politique ezali makambo ya kosambela te politique eza makambo place akolo babomela yango batu balumumba bakufa pona politique bakasavubo bakufa pona politique donc mboka ezali politique Afrique kokomaka jamais ni poto atakuto a poto na pesi un exemple Mitterrand François Mitterrand donc président ya mboka neti France place démocratie ezalaka abando sala batu masolo Mitterrand lia batu isaja lia batu na ndenga silence ba berovo ba ko beta ba masas kuna bibo ndimi ke berovo beta ke ba masas na mutukuna ezali makambo politique soki tangi ndenga politique comme nango politique o bato balobaka na moi yango balobaka na butute donc to tika ba makambo bo il faut to tika bato aboto ko tika bango te il faut ko landela bango ko kanga bango parce que ba déclaration la salami eza ba déclaration moko bo okoyi ko sala ngo tozali ko lakisa ke to yom to boma bato yom to boma bato et puis au sali sou ba makambo sus donc tozali ko luka ba preuve ndenge bato aide pes ba kufa muto ndengi asali déclaration azali mutu mo il faut ba poursuivre donc bato ba kufa na siège ya IDPS donc mutu azali na kati ya makamba yebi makambo donc ouverture et enquête koko sala makaka dege fongwami enquête fongwami balandele lié donc président Nabiso heureusement alongaki une demi-heure avant parce que yepembele azwa pe likama kuna donc muto déjà lobi ke ngai na boma batu na salabo so to landeli muto to koyeba vérité donc to ko tika makambo boité il faut to landela ngo to ke na suka muto ko sala ba déclaration boité pe avandi na yekaka tranquille toujours dans le même registre où tout le monde a makambo il faut tout souki sango to mettre terme na makambo et ko continuer ta démocratie ango ata soki ndengeni démocratie ezali politique ez église te politique ez prière te politique ezali eloko mabe batu bakufa kana yango surtout en Afrique donc tout le monde a kaka na même registre mova o bobi soki mova soki secrétaire général soki secrétaire soki ya nini azalaki ya PPRD bomuni makambo itoloba mova déclarer que au bout, il y a même pas 3 jours, donc la déclaration mi balé à ma belle salami. Ou à ce qu'on a dit que moi va déclarer que au Chadari à Pola quitter Israël stratégie. Chadar à Pola quitter Israël stratégie. Quelle stratégie? Donc Chadar à Pola président Otoyebi a gagné Zali Félix Antoine Tshisekedi. Chadari à Pola. Donc ceux qui a gagné, il fallait gagner donc Buno. Bozaba yuma donc mutatimbe zali Félix Antoine Tshisekedi donc bino suko bolingo gagner bon l'équipe Chadar a gagné tes stratégie ni boza pour ça c'est stratégie ni boza mais tant au moni que bato lokola ba mova bazo se permettre en public donc na qui gêne à bango ayebi que bato filmer azolo babo mais il faut makamsupe il faut to sala neti to yoki mene to yoki te mais il faut to landela yango stratégie les soupe zawana ndenge bazo umela bo bazo sala ba stratégie na bango biso to ebité pas tout le monde makamba vieux ndenge les cartes tout le monde makamba vieux ndenge zera et puis bato na temps bazo sala déclaration bo ba yebi makamuni bazo sala donc bato na il faut ba poursuivre bango stratégie donc Chadar a gagné qui donc Apola qui était donc Chadar a gagné qui donc ceux qui to check Apola qui a stratégie donc vous vous rendez compte que mon va le baba makamba ndenge wana donc ce que vous avez makamba boy donc tout le monde a été place kanambe a ébissé que non bon na boko le babo était ou bien suspendre donc tout le monde a été donc
qui ne dit mon consent donc ce qui kanam bazolo ba elo côté c'est que yé mutatinda bango et puis sûr que ça été yé mutatinda ba parce que ce qui y a d'accord te na makamba loba mbela zo ba décision mais tout le monde a raté ba sali ba décision parce que na ndimite ndenge mova ba banga kanambe wana donc ce qui penza donc ba tindi yeta ko loba makamba ndenge wana te c'est que ba yebi makamba ni bazolo ba. Donc, on a comprendre que le peuple congolais 5 minutes avec ces engadi, les cours d'éducation civique, élection, qui élection présidentielle, qui entre 3 partis à Makassi. Président Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo, président de la République, tout le monde est d'accord, Yemoutou a gagné l'élection. Mais comment Yemoutou a gagné l'élection? Moutou Mokwa Bimaboye. Alors, non, Yemoutou a gagné l'élection, c'est sa stratégie, Basalaki pour que Chadari Azana Pembeni Bayebi Makamni stratégie ni bazo sala. Exemple total en Angola. En Angola tout le monde a dit awat. En Angola penza ba ponaki ye ndenge ba poni président sortant a poni oyo a remplacer nga yeyo. Zale que tout est ya biso a élection ba te belé a poni donc dauphin nga yeyo yem takoleka. Lelo to sukara. Président sortant a bima ba tutu ba bima. Donc présent oya leka wana donc a salama solo parce que tangama ki salama solo parce que donc toujours par exemple ndengi donc kanambe aponaki dauphin Chadari yango wana eleka na Angola donc présent sortant apona dauphin na ye présent oyo akoma sikome siko to sukiwa présent oyo achaki wana abima ba posant tout ba bima parce que boye ba keza politique tango ya leki bo abimisi manzaka. Dès que tu as dit na présent na biso donc bateau ndenge ba komi ko loba loba boto ebi ke bazali na kimia te mais ndenge bazali ko loba bobo ba ke tangu yo zo poussa na makama malamu zo sala makama malamu présent zo sala makama le ba ke kanambe na batune et ko seplisa bango te bango bavanda ba plus de 18 ans ba sala école gratuité yo kanisi yo zo sala ba soda o pesi bango bandako pesi bango biloko obongisi ba mai yo kanisi ba réalisation nyo surtout zo sala au bout ya moins d'un an et ko seplisa bango. Et puis, baromo bazo mona que ceux qui ozo oumela babiloko malamu zo mata donc yangona balinga ba casser yo donc tango donc ma solo zabo donc Django tire les premiers. Donc il faut ça la bango ma solo avant parce que et comme ba déclaration on dirait donc président Azalaka na été président moko donc to banga ka été parce que ceux qui bazo ça la déclaration boy nazali ko lo bango kanam baza au courant yé mutazo tinta bango balo baboy. Donc, tu peux se un exemple l'Angola, dauphin bâti na président Kala, si le président Kalawana Zalaraka. Président Kala Zalaraka n'a pas tout la moussia parce que Tangami Ndengouana donc président et Afrique et Zalarate qui est président Kalati Kalaka Namboka parce qu'il faut le collègue un fracata, il faut au bout de la incompréhension parce que ceux qui ont bout de l'incompréhension c'est un fracata. Hier moutaro le coloma solo. Et puis l'esprit à Kanamba za Rwandais, à l'esprit ma bé azaneti l'esprit na bisoté. Donc il y a vraiment ma kambaboyo. Tikango jamais donc au bout il y a 3 jours tout le ba déclaration to qui hyperkit et bimi hyperkit donc comme le baki makambo et ça sujette to comme pesa na ba hyperkit donc yo bino FCC bo pesa hyperkit na banane après on est silka té au Chadari apola qui té Chadari a gagné qui et ça to check un point la stratégie donc ozomona au fur et à mesure bazo bimisaka ba masolo moko boyo oyo ke jamais ceux qui respect zalaki na présent azali nango parce que kanamba za mutu esprit ya ba rwandais donc azo sekiso mena sa motema yango te parce que so yazaki d'accord te il ba communiquer ba discours d'accord ya asali remise à l'ordre donc à remettre bango à l'ordre abi boité donc mutu mo ko lo ba susu na sima ya parti o te bona boté mais ils ont continué tout cas qui déclaration babaki ba wangana ki o kanamba lobaki na été ka rozonga na pouvoir mais batuna ka mutu ba lobaki mais yemoko est-ce que yemoko a déclaré ki yango a déclaré donc trop c'est trop président de la République il faut total makamba bateau donc makambo to ko na onsuna musikate makamba avion so il faut pas ezala ki tembe président mais masole za ndenge musumbe to lo bate donc bateau na so ba zwelu yo occasion donc biki sayote donc c'est que batouana il faut keba donc to kenaban musikate donc musika kututé il faut donc juja ji masole sili donc to kangi bango masole sili donc so omoni batouane baza batira munoko parce ba bike mutu na bango ya kingakati aza mais soki mutu kingakati kato kangi masolo na mbuntu tu na dikosi batouana mususu ba kopakata na bango bakopakata na bango donc ndenge to lobika ke système alelo boye ba
nager mais na Afrique ba mikolo ebele ba ebo nager te na classe na poto bana so ba côté maternelle ti primaire ba laksa ba ko nager biso na Afrique ba papa na ba maman nage ba yebite passer ba ko mela mai ba eba ke na Brazzaville ba ko nager te parce que ça soit ko yamba mutu te ça soit azali mutu ya fachi ailinga kutu bato wana ta mona kutu donc comment mutu neti kanamba ko koma na niveau moko na bango ba ke na ko yamba bango neti présent ça soit ko yamba binoté. Mais vraiment trop c'est trop, jamais vraiment tokoki kotika babiloko et les kaka bouye. Ba déclaration moko boyeza na tinate ba déclaration moko vraiment tozo mona kezali ba déclaration moko ya bien te mais bazali ko poursuivre bango te ya ngono zo mona kende ba lobaka na français la petite vie en mangeant. D'autant bozotika bango bazo continuer mutu mutu soko pesier loboko awa arozwati koto. Donc il faut ko casser bango donc ba ye ba penza ke masolo ezali bote puis batouana ndenge nazoloba batouana bazo mériter kutu démocratie bazo mériter kutu état de droit parce que bango na air na bango basala yango te ba boma bato pourquoi to sala la bango état de droit na démocratie to zela na so bango ba longwe après to bandi masolo na biso donc to marquer na pause ndenge na epsa binoka ke donc Mikolo va faire na binonio surtout na Belgique et partout dans le monde. Il faut vraiment bossa la appel na Rome Steven donc bo bengi bango penza bako ya partout bolanda bande annonce na bango ndenge zali koleka. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Ok, bino moko boito landa spot na kanisi adresse ezali ko défilé donc to chaka maboko na bana mboka soki basali eloko donc to chaka maboko ndenge na baka esprit ba chinois to sanganaka po to koma fort donc vraiment mutu moko ezalaka bien tende balba na lingala lo musapi moko esokolaka elongité donc vraiment to tia maboko wana azali traiteur munene na kati ya Bruxelles o ya simbi masolo vraiment bo tia maboko bomoni adresse na numéro de téléphone ezali wana bo bengi ekozala malamu mingi. Donc avant tout sous sa émission nazali sous kopesa likamoko tozongi la ngone émission ya mobimba bomoni makambo ezali koleka na babeni wana parce que ezali bato wana batokolo baka ezaba stratégie na bango parce que ba ya lelo basali boyebu bakangi ba militaire ba soldat ok na kati ya ba masolo wana nyo surtout ba militaire ba côté na bazaka ba rwandais bokangi misusu batikala ikuna oka lobi babantu ko kata bato babomi bato donc bozomona ka bato wana d'autant que bazaka kana biso place moko donc ekosimba kate baguerre kuna ba benbi okansi madame ba sala eza bango
ezali bango po bango na bango mutuka ka batonda kuna donc ba makambo po esila donc il faut vraiment tout kende na bango tina suka président de la République faut ba décision moko ferme pour bateau yo bazali ko sakana te bateau jamais ba kolinga que Félix Antoine Tshisekedi président biso a travaillé na calme nyo surtout pas bango bazo chaka ba désordre donc ba guerre ba niniti et ko pesa désordre ba mona ka stabilité ezali na mboka na biso te donc vraiment bozomona bino moko o ezali koleka na Beni boyebi donc hier président de la République a sali donc réunion à conseil de sécurité d'urgence pour Makambo Zole Kanabeni. Nakanisi Nalex Abino Nabilili Ndenge le Kaikuna vraiment président de la République donc chef suprême il y a armée donc il y a FARDC il y a police nationale donc il y a un barbato balobarakeo président Bazami Balé, ngana pesa devoir à domicile donc président Neteo Bolobaka o Bazami Balé Kanambe asa ilabiso conseil des ministres asa ilabiso conseil de sécurité wanande ngana ndimike Kanambe pas la président dans les cas contraires donc président Toyebi Azali Moko bino mo bolanda na ba image o yeleka ki na conseil spécial et à sécurité o président Nabiso Félix Antoine Salaki parce que na makambo oyo ya Beni. C'est une réunion convoquée d'urgence ce lundi par le président de la République à la suite des récentes attaques sauvages des EDF qui ont causé la mort de 6 personnes dans la ville de Beni au nord Kivu. Autour du garant de la nation Félix Antoine Tshisekedi, le vice-premier ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense nationale, le chef d'état-major général de FARDC, les chefs de corps de l'armée et de la police, le numéro 1 du service de renseignement, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité et la représentante du secrétaire général des Nations Unies ont passé en revue la situation sécuritaire dans cette partie du pays après ces attaques. Après quelques heures de discussion, la réunion du Conseil de sécurité élargie à la MONUSCO laisse filtrer ses premières décisions. Nous installons dès maintenant, dès aujourd'hui, et demain ce sera effectif sur le terrain, l'état-major général avancé, avec le chef d'état-major lui-même, et dans les environs et dans les plus prochaines heures, ce sera fait. Et dans les plus prochains jours, le chef, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pourra être aussi de passage par là. Le seul point à l'ordre du jour, la paix immédiate à Beni et dans les environs et partout. Et cette paix, nous l'obtenons avec la force de tout le monde, l'appui de tout le monde, les civils, la société civile, les élus du peuple et nous-mêmes. Nous l'obtenons aussi avec l'appui de la MONUSCO, appui que nous estimons utile. Concernant les actes de vandalisme posés en représailles par la population de Beni dans les installations de la MONUSCO et autres bâtiments publics, Leila Zerougui, qui condamne les faits, rassure les Kivussiens en particulier et les Congolais en général que la MONUSCO demeure le partenaire privilégié du pays dans les processus de maintien de la paix. Je dis à la population de Beni que je comprends leur colère, je compatis parce que c'est une population qui a beaucoup souffert, qui a subi beaucoup de pertes, qui est déstabilisée, mais on ne peut pas réussir à la protéger et à soutenir nos partenaires du gouvernement et des FARDC si on devient nous-mêmes une cible. On ne veut pas qu'on soit la cible, on veut qu'on soit ensemble, on veut qu'on travaille ensemble pour réduire la menace jusqu'à la finir. Le Conseil de sécurité, a dit le ministre de la Défense, a mis en place de stratégies qui rassemblent tous les ingrédients de sorte que la paix revienne très vite dans cette partie du pays. Pour rappel, Beni s'est réveillé en pleurs ce lundi après des tueries barbares perpétrées par les rebelles EDF en débandade à la suite de l'offensive généralisée que mènent les FARDC ces dernières semaines. Donc, bino moko boito landa wana ezaki conseil de sécurité d'urgence parce que makambo ezbano le kana Beni wana talati ba tumba penza donc jipa MONUSCO donc bato MONUSCO ba komi ko bimisa bango parce que komaki danger donc makambo boyo ko salama te soki zo salama donc ezali kaka ba stratégie ya ba nguna ya peuple congolais ndeng président de la République le baki na Paris ba ndoki o ya peuple congolais ba lingi peuple congolais te donc avant na sa émission nazali sous ko beta c'était donc ba déclaration Oyo
Nyangala kata oya sali médiocre il faut ba poursuivre. Donc tokoko tikapé batuloko ba mova ba sala ba déclaration moko boité ezole kapé ka bo atato kotisi makambongo démocratie ba ko kanga mutute. Na pesi bino exemple en France Mitterrand François Mitterrand azali présent au France démocratie azali mais ba Mitterrand ba sala ba to ba solo ya sous ba solo ya sans trace. Ok, Mitterrand ça n'a pas parce que politique c'est un peu ce qui ça y est que faire taire mutu donc on va faire taire mutu parce que politique ezali na remerciement politique ezali na ki camarade batala kaka intérêt à yo na kati ya politique na mboka na politique eza intérêt tango intérêt ezali c'est bon tango intérêt ezate donc masolo ekokende ndenge esengilité donc na komi na suka il y a émission na biso ndenge na lobaka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc je reste toujours friand de vos commentaires, de vos suggestions, de vos observations, même critiques. Donc n'hésitez pas à me les faire parvenir sur notre site cleboaoriginal.com et sur notre compte YouTube. Donc cette émission a été réalisée par Yalolo Swami. Nous allons nous retrouver dans le plus bref délai avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe toko tika yete kanambe fozwa solo na mbunchu tona dikosi. À très bientôt. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.